Le 15 janvier 1996, Nde Mukolo Namona Pompom Yake pour la deuxième fois. Toujours recruté bateau. Tant qu'on habite Towana, le seul chanteur c'est Bendo. To et Laxi, na bavie Chari, bavie Inos. Vous comprenez? Oui, oui. Mais chanteur nga, quand on ouvre la porte, il y a beaucoup de ça. C'est ça. Papa Mbazakiwa. Ya yambanga. Yo to ça n'était servi dans la mort yambanga. Nga pe chanter à liboso la barekita. La première fois de ma vie, c'est 93 94 ba na ndako na masa na eba beta na orchestre moko na Lemba. Petit nanga. Ba na ndako ta la vie na ba mo beta na beaucoup. OK. Masumu yango yo, masumu. Makamuno mo ebongeza. Trop lokuta, moi ngana lobaka vérité. Ala mama bebele akosa batu so la bina bimisara a osambo le roi mbongo akala. Papa miyake le ka parcours no pe na quartier la te mais parcours no na quartier la te e yo kanate. Et yo kanate parce que Kofi alinga ko bimisanga ite. Oh, soyons clairs. Mais ba bande de touche tant que grand. Nako kangote. Oh, Nazam va chanter par excellence. Il ne faut pas blaguer. Hein? Nazam Mikumisate. Alors, on a un boulot, on a un pourtant, on a V12. On a un les mots, on idée. So, on a même un fouta dialogue. Malé, bonjour, tinga minga, la cola, singa, la cancela, ah, c'est moi. Parce que Kofi avec au commandé moment, quand il m'a dit qu'il y a malongati. Il m'a dit que belé to beta nouvelle qui dit ngana sali ba intervention mais batu ba kanti papa mba mba na kati. Rien du tout. Togi na yo na bela liba koko ba yo kanga. Réponse on zoka. Na ya na bela li nzambe ayoka. C'est moi. Moi je suis né chanteur. Et ça na batu ba koma ba chanter. Ozali nano na motema Ozali kaka na esika ebetisaka ngo Liwa eboni matata la vie ezali libonza Metika kape kolela lela kango Talanga yo yo moto lingaka yo Na ye yengo Na ye bolingo Na pangwisa yo maina miso Na ye yengo Bolingo nanga ye Bolingo nanga ye et le papa miyake moi batune papa miyake a réclamé que bato benga e wario. Moi les sorti à comique kitisa. Pour la kisa combien la lingaka nanga boete. Et ça nanga jiba le bagi moto pamba. Est-ce que jiba obenga moto pamba? Na valeur ya ça. Abi bon, le gars bato se baza owela, bato sala boye. Ko benga nga moto pamba. Ndenge mo penga. Na ndimi na nga le gars bato ba nga la côté la fali na mama fali bo benga warrior na ndimi yango na warrior la fali. Mais pourquoi vous nga boka bela moto ko la fali na maître Gims? Oh bon ben là les so ba sali featuring. Mais eza na yebite kombo ni na ko pesa ngo. Na sengi na vie juna jana na. Wana bana na yo benga bango vandisa bango teya bango bana bayi mokilité. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux en train de nous regarder à travers notre chaîne de référence Congo Mokili. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre à travers notre émission à cœur ouvert avec votre humble servante Fallon et Congo. Et Congo, il y a Fallon toujours derrière l'actualité. Ton solo la bongo, ma solo, il y a Bana Viva, voilà. Ma solo, il y a Bana Viva,
qui bana vivre mikolo nous basangana qui pour rendre hommage na papa Wemba ba continuer musala o papa tikela ki ba remettre moni ba panzani lisusu na repanzana na to moni ba lisusu ba kei gauche ba lisusu ba kei droite to za bon na popo miyake na yembe bino popo miyake to meka ko solo la makambo to solo la pe makambo o eza sur le toile par rapport au ya ba musicien et belé makambo nini o ezo le katro solo la makambo ya faire gola par rapport au ya stade de martyr na ye to solo la pe makambo ya ba disque o eza sur le toile. Directement je dis bonjour à mon invité qui est Popo Miyake. Bonjour. Bonjour Fallon et Congo. Ok, voilà, merci. Tout le monde a bien calme, tout le monde qui n'a junana au hasard et né na bino na vive la musique. Bosangani ni susu. Et c'est junana et pas sanisa bino. Bozonga bomoko bosangana au place où baza permet na moment na ba bendo sonde ba benda na ki ou aye kapo à soutenir bino. Na concert betaki na Hollywood Plaza et pas ya PDG Majeko Makolo Maboko 3 fois boss et daki date ya Vive la musique et Salama Vive la musique a date o Salama ka yango wana to betaki kuna loko la PDG Majeko aza moko ya ba pire petit à Papa Wemba nde akanisa ki organiser loko amonaki Viva eza valable eza bana Viva yango tosalaki ezalaki juna jana na te bato bayaki ezalaki premier chanteur recruté dans Viva la musique ya Jado le Cambodgien et puis Redi Amisi o aza bongo oncle na ngai. Oncle na yo parce que azalaki pire masa ya noko na ngai. Ah d'accord. Ya bengaka neve c'est mon oncle Redi mais le na ya Viva yebaka te ke oyo neve na ye aye koyeba yango nsima ya mikolo teleka motu mpe ake koyebisa yango mpe Chodrigo le oncle nanga mpe Chodrigo oncle nanga uti Gabon aye le wana mpe Chodrigo akufelaki mama ya ndako mpenza madame oncle akutaki mikili akiti Gabon aye awa asombi bacourant de fleurs toke kotikela mpe Chodrigo na yolo na mokaria nde mpe Chodrigo akamwa alobi donc oh petit na biso ti ndulisi na biso ndeni abia mais au moins na certes sere nani sere Elise oui nalemba foire c'est Redi abandaki koya na mpe Chodrigo na Igo Tanzambi bazoya mpe na biso nalemba foire na Lumene non Redi nde aza ayebaki mare na nga mpo mare na ngai Shadaye ayebaki mare na ngai oncle nanga azalaki pire masa na ye nabwaka ye mpe na jansi ezala mpe dokiana ezala mpe Edi Nonguma mpe oncle nanga donc azalaki mutu ye soki azalaki na bomoi dokiana mais ngai ayebi te nayebi niveau naza te mais naza na oncle mosusu mpe Jiklo Njili motema Helene Malila oyo nasaleli featuring ye azotika nga te akanisa nga toujours asoutenir nga mpo na nini na masa na ye dokiana quoi et puis aza moto moko boboto donc c'est un peu ça ezalaki duna jana na te ezalaki Jado le Cambodgien na Redi Amisi. Voilà, merci. Papa Miyake. Et puis bayaki te mpo na makambo oyo olobi wana mpo basangisa to nini te ezalaki événement wana esengaki ke bakolo na biso bazala mpo ezalaki lokola mwa hommage non mwa fête donc c'était ça. Mais pourquoi pas basangisaki bino nyonso to loko ezalaki jour ya mbotama ya groupe ya Papa Wemba efaki basangisa bana nyonso tu ya Papa Wemba Viva mpe babetaki na ndenge na bango bato na bato bacélébrer na ndenge na bango. Ah voilà c'est un peu ça. Mais bino bayebe nde faki bolakisa nzela bobenga bapeti boya tosanga rien à voir bato na bato baa na entreprise papa tikeli bango bango basali ya bango biso tosali ya bango échange nango mpe leo te moto asimba part na héritage. Voilà c'est un peu ça. D'accord. Papa Miyake les cas parcours na open na quartier la te mais parcours na quartier la te eyokana te parce que Kofi alingai kobimisa ngai te. Oh soyons clairs. Donc no yeba oyemba non bien te n'importe quoi. C'est quoi ton
oloba nini kapamba boya yo bien que na orchestre po bazwa yo nanu okoma okomi musicien orchestre faut ça la teste voilà kisinga na yaki de musicien kana sali teste bazwinga na ota olanda ndeko na nga Gibson mutu tondolo babenga ye auta koloba ngo ndenge Kofi regretanga ndenge kolongwa na longwaki et puis jour na longwa le roi de Robetana Thomas Lokofe avant banda musique en Zambie parce que Thomas Lokofe c'est mon ami il pas ça l'émission la poto lobelango Joyce akamwe popo mya koloba oh moto ebika ya viva ya papa wemba ye wana abile ka ya longa pela longo et puis ça frère constaté talaka mosali na yawe lisusu na bien en tout cas tomanga na suto bana ke bwe kolonga sango. Qu'est-ce que fait pour na Kofi bimisa otono lobi Kofi aboya ko bimisa aboya te ba musicien oyo nga na kutaki baza ba ancien lero wana bato babimaki peut-être avec Suzuki na Willy Bula basa muchintu ba modogo si ba umeli me babima penza te lero wana Willy Bula na babia. Donc vous avez pressé. Je n'étais pas pressé mais tant ezaki normal mais ba bande de touche tant que grand na kokangote pour Naza chanter par excellence. Il ne faut pas blaguer. Hein? Nazomi Kumisate. Alors, on a un boulot, on a ouvert une pourtant, on a fait 12. On a baksa pe ba maye les mots, ba idée. Et ça, on a ba idée est yembeli. On a habité aux paroles, on a changé parole, on a kosi. On a l'okutate. Quand on y a ce mot, il y a qui boye, mais on a tenu mes fiango boye. Donc c'est un peu ça. Si Kofi pas sa raison à lobby il était mais la musicien so landi mutu kondoro aloba ki ngabige na musicien nga bien mutali kolo banini hein bolingi était siko akenda pona bino siko komi ko luka siko banini mutu kondoro aloba bato miki lebele batala ngo aloba na internet même ngamo na za na so na tindela na tindela oyoka alors les nakendaki batindaki ba lukanga susu mais na kokaki sute pour na kinga bona mane ko se sentir valeur oyo na zanango et que au salinga boya po benga ngasu amone comme ba fantir ndena boxa kina directement que papa Wemba mais idée na nga pe idéologie na nga c'est papa Wemba idée on ezalaki déjà que jour na mbara vivre na mbara papa Wemba oui mais bon qu'est-ce que d'ailleurs belé qui me papa Wemba déjà papa Wemba na Kofi pour raison les gars question na longue pas Kofi na ka c'est pas papa Wemba directement bo zwanga bo pianga maka et là qui rien à voir papa Wemba pe kutaye bagite ko na uche pas Kofi tonini et puis redi coup toi oncle na ga bagite ke ngai ayo bango si mami ko na silika les pêche drigo abete lisolo pompo yo bomela na poigne yo ne vena yo bimkula to na dok dok na oncle na ga ay ke dia silika amona ka ma beming ngabi vie sali pelo tenga boya gipo batu ba lobao vive bazwinga pona yo tonde ni boya ona boya ginanga. Mais le gars, le premier chanteur écrit dans la nouvelle écriture, c'est moi. Et là, il va bien. Et les gars, on peut tous bien. Même si on a des concerts de à Hollywood, place à l'Obig, Neve Nanga. Vieux Baïlo, aïe bien qui moquait les basois chez Bisson à l'Emba Foire. Mais là, on a qui a reconnu Kingati. On a fait la boye goloba. C'était comme ça. Donc moi c'est comme ça. Donc papa Mbappé a été ngala outé pas Kofi et là ngindengeni. Là to bandi nouvelle écriture sika. Concert moi betamagi na parking ya Inter wana Ngomo Africa et là édition mo mutana organisé en l'Odeur production. Ouais là jusqu'au première année après Liwa à l'Odeur. Si je me trompe pas. Et au salake tozalaki na papa na interne na chambre na ye na bendo na asta paola toyaki ba mission sauté ba chanteur nyo sauté plutôt toyaka ngai bendo na asta paola to bana oyemba na yobi asta paola bien voilà pas tozalaki na chef asta obenga biso bino podium mango ezalaki na sima batie le kwa mwa couloir ba chez Calette to na sima na bachaki ba kiti papa mba na Kofi ba vandi wana tokuti bazo solola biso tokuti ozali na papa mba
mais asa ya kobenga biso toleka na couloir wana to doublé na wa kofia che oh pompo te atabo abi oui président Zanga na zongi wana tumbo pesa ba tumbo tete habité to to na papa bon to mona ba concentrer na lisolo na bi to komona na susa wana leki na no vie ba ilo na bengi biso kuna na sima yenda tika comme ça vieux beaucoup na dagi mission ya mbata disquete na zogi opportunité wana ti voilà vieux beaucoup pe na kina tika la tout na ngato to sali voyage mon na Kenya un bon matin on prend le petit déjeuner tout le monde a vieux beaucoup côte à côte net to voyage na bo atuna yo beta ke pas kofi ngabi papa na leka wana mais na yemba nde disquete abi si na yebi na comprendre que un jour yango Kofi asinalaki vieux beaucoup ke na betaki epai na ye. C'est un peu ça histoire. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Papa meilleur que mutu oyebi tokota na be makambo mutu oyebi musique betaka déjà musique non auto loba auto confirmer les biso na vie d'uspe o bakisaka moi ba ingrédients na kati. Oui, ça fait 10. So na ni même nzembo lokwa futa dialo. Male bonya tinga mingara kala singa la kansela ya tonga. Ah, Nia sona c'est moi. Pois aqui, singa la kansela ya tonga. Et aqui tout droit. Ngana yako chao beza. Male bonya tinga mingara kala singa la kansela ya tonga. Le Kofi ayoka nuance wana avota nuance nanga on va répéter dans ndaguna banda le côté comme assonance soki snell soki na ebisute na inga wana voilà tokota na be ya lisolo yango pompomi yake à l'époque uti Kofi na nenga kilolo ki Kofi na ebite na tana so bozabaza ko benga bilo banani uti Kofi oye Kofi mo hauti pa papa wembati mutala sai na mukila fula ngenge c'est papa wembati oye barangote on va fuma kabino papa mama ba to nana penani Kofi alobana ni papa na biso emene ya persona mutamatise podium mutalibus maintenant qu'est-ce ni vive la musique. Mais oui, parce que c'est né. Vieux beaucoup de ça il faut travailler là parce que Kofi avec au commenter moment ko yemba daki ya malongati. Parce que King un bon chanteur, grand chanteur. Bakena Pembeni a d'autres travailler. À ce moment-là, il était chef d'orchestre. Et ça normal à Matisse, mais Matisse l'orchestre, il a fait l'album. Là-bas. Le papa dit c'est pas que c'est. Na yena kese ba yemba place mon papa wemba moto fula ki bango nyoso ngenge c'est papa wemba c'est ça voilà c'est papa wemba nazonga na question nga uti kota ba Kofi filo ye koto vive la musique lelo popo miyake wa batune popo miyake a réclamé que bato benga e wario moi les sorti ya comique kitisa pour kolakisa combien nalingaka nanga boye te eza ndenge jiba alobaki moto pamba estce jiba obenge moto pamba na valeur oyo aza abi bon lokola bato nyonso baza kowela bazosala boye kobenga nga moto pamba ndenge moko mpe nga nandimi na nga lokola bozobaki nga nakotelaka fali na mama fali bobengi nga wario nandimi yango na wario ya fali papa meyake wario. Vous comprenez les façons en route. Voilà. La face one. Mais je ne suis pas warrior. En vrai dire, je ne suis pas warrior. Ils ont qu'à façon le baraque bon. Na lembi pe boto tu misanga trop bon à ça yango. Par rapport à pression, j'ai moins pression quelque part. Pression à nini? Et ça choix à mutu. C'est mutu, c'est peine la mutu, lingi mutu. Bon, ya binoni. Nanga yo ki babi papa meilleur que azonzima za wa na facilité parce que bon ça featuring mo bo na fali kala mingi te rien du tout dans ce leader
osoli makambo wana te. Donc featuring alors. Non, c'est pas mal. Na tout le monde on a besoin featuring na nganga ça ba featuring bébé. La sala featuring na Paris na nani Titina Al Capone. Nga bana featuring na komi star te na sala featuring na Gato. Oui, nga na mbana Gato Bivens. L'album na ya gagnant ou perdant. Album moi salaka nani nakati na biso mibale akosouffrir koleka moninga. So nandi na imba deux chansons na Gato Bivens. Na komi na kutu star te. Ngai na imba photo souvenir na mobembo na kei. So que luki album wana ya gagnant ou perdant. Oyoka nzembo wana mobembo na kei na sala na solo vocal. Na kati. C'est toi qui fait que non Oloba Fali est le numéro 1. Non, quand on a posé ma question, il y a la vérité dans la mission de Congo. Na la succès et puis la vérité il y a Congo à l'extérieur. Ma vie pour le moment c'est Fali. Et ça rappelle à libérer la tête au tika jalousie. Et ça t'es tingami ka Fali, mutu pas kozwa yango. Nala minenge papa mbanda osala. Po papa mbasala ngo bambula na bambula. Papa mbasoke na bamboka, okelo kwa ba Australie. Ba mission congolais belé ba biba ngote. Na ça peut ba succès danger na Congo. Mais mundela ko biso bendake. Papa Wemba, je connais Papa Wemba. Papa Wemba doit faire la vérité à Congo dans le monde. Mais là, on a mis Nietzsche et Zafali. Où il est mal? Ce n'est que la vérité. Est-ce que la vérité comme elle est comme Mabé? Et puis ça va me soumettre ma patte Zizou. C'est ça le problème. Voilà. C'est ça le problème. Mabé n'a pas la pour vérité. Il y a une question, monsieur, il y a une question à répondre. Vous posez un Mabé, Mbadi. Sans effet la bango, voilà, sans effet la bango. Donc ta moto est entre ba Wario na ba tu ba fan ya Maître Games. Moto est op là parce que déjà sur le terrain, oui mamba musique, oui mamba ya j'ai compris la question avant que tu aussi sango. Nalobi boya, ngai loko nalobi kana sengi na vie juna jana na. Wana bana na yo. Benga bango, vandisa bango, teya bango bana ba immobilité. Ba aventurier baza trop bazo déstabiliser musique congolaise. L'union fait la force. Est-ce que Barobi, séparation de fait la force? C'est l'union. Mais pourquoi vous avez beaucoup de moutons la Fali Maître Gims? Oh bon, ben là les autres va faire featuring. Mais ça, n'a évité comme on dit n'a pas sango. Je ne sais pas les noms que je peux employer là-dessus. Donc, botika babilo ko na bo cesser le fait, bo sangisa bango bazonga na ba pesa na mbote ba solola, baza bango nyoso ba congolais. Bana na biso bande ko na biso. C'est ça. Ok, c'est bon, c'est ça. Est-ce que réponse à yo wana ozelani? Na baga. Non, on va raisonner la place non, c'est opinion na yo. Est-ce que opinion na ezani? Ma question c'est ma réponse c'est ça. Il y a pas de bosora raison en voilà. Mais on répondre à la place sérieuse, à la place que na répondre moko boye, moko mabe pour ça là créer polémique. On s'assure. Mbadi. Ngaite sans effet na bino. Voilà. Sans effet na biso. Nanga pena kati. Voilà, merci. Bon, ba stade pesanga ne belé, ba stade pezoya, ba frère na yo, ba grand frère na yo. Ba obeta stade Félix Waseko à stade Ferrego la stade na juin awa, ya Félix Waseko après ezali message ni oza pour la ba frère na ba beta stade. Message dans kozalaka na Félix Waseko parce que yaza na souhaiter bango ba bonne chance. Eh, ya nanga Félix Waseko moku a bongo. Spectacle écoute, n'en parlons pas. Donc on a vu que Eureka bien, pas bonne chance kaka, on s'en va pas mbola. Ferrego là, yo peut pas bonne chance mon frère. Et au Simba, talaka yo. Les Gaulois. Les Gaulois. Ba Gaulois maïle bazo ba ninga ba ngote. Oh, yana ba Gaulois bazo ba pe baza. Na oui. Next bana. Oh ba fingaka. Ah bon? Ya maïle ba fingaka, ya maïle ba talaka, ceux qui critiquent ezali ba rosala.
mais bakofinga te bazobenga ngaka na bacollègue na bino bali kotikela ngai tante nazozwa sous-repo te nga na mesana moi boye natie mutu na nga na Voilà, tozonga bagola mayele baza bagola bazoba bazali ya mayele bana. OK, nango pe mingi te. Ya mayele oyo bazo réfléchir avant ya koloba. Oyo akoki ko porter yo un bon conseil. Oyo akoki ko critiquer. Critique est autorisé, mais injure n'est pas autorisé. C'est ça. Yango wana on a koloba. Critique c'est bon, mais injure netinga na éducation na kono o ba mission mito sangani ya lycée bo sangani ba muso akoli atangani nchiki bieta suki na ba deuxième primaire na palais après ba tinda kateka pétrole kingo lobi comme misikiaki nango moi don a comme une nduliste yango bilemba mabe mona na partie éducation de base ezate tamba otinda yo des classes yo zo koteka pétrole yango na kondana na ba parents na. Mais oyo penza zui chance ya ko passer na bande de l'école logo la ngai na ye na kaka na télé na banda ko finga mutu e bana ndeni biso lokoli même via quartier akoki kogangela yo ape na droit obeta yo azwi mpe akeno mpe na lopango afundi yo mpo oza na eloko olobele te mais bamisu te lelo tomona meme bana lelo obetanga yo tolesanga ayebisa mokolo bongo mais aza yaya ya quartier oyo akosauve mpe na likambo moko bongo biloko wana to esila toya kotosa peut-être ka oyo ayeba ane na ndako mais oyo ya libanda aza yaya na ye te mpo na ye. Moi je ne peux pas insulter nako critiquer olobi mabe nako critiquer mais nako kofinga yo te nako pesa yo pe conseil mais kofinga ce n'est pas Pompom Miyake. Donc bonne chance na Ferregola, bonne chance na Félix Wazeko. Tango nyonso ba bonne chance nzamba asunga bango basala makambo bien quoi. Eza musique congolaise, eza musique na biso lokumu na biso. Bino po pesa bana vivre chance bon c'est obligatoire te na lobi na kaka rapona kwa musée galerie ba bo pesa pe bana vivre chance biso pe to ya wana na vivre pe fans pe bobuleke non to signer pe stade simbi pe ye ba vivre ba fani bana ngote vivre za munene vivre za océan eza océan vivre no monaka po eza na ba fanatique fidèle à mutilo kwa shako kubulu yo convaincre comme fanatique à question alingane te aboya ako betela bino maboko akumisi bino na okoma ya bino te ye po na ye kaka papa wemba kaka ba fanatique fidèle bazalaka on est Marie Paul Anobenga bandimi on veut comprendre c'est un peu ça biso viva tozana ba fan ya kosakana te o lelo pena ndule bichingo bila mokumbe tonda wana ba Romain ba Kadhafi ba Yaya mangoko to na bino ba tonda ba oya stade ba yo kabenda musique ya village molokai. Espérer na bino na mardi bientôt. Naba? Tu espérer na bino na mardi bientôt. Non, pas bientôt. Je peux pas dire ça parce qu'on n'a pas encore un producteur. Tu vois que c'était Rabiso Morobongo sans producteur, non. Il faut qu'il y ait un bon producteur. Tu mets ta concert à propre et puis full pay ça va. Et ça va bien. Donc producteur à mon année. On est prêt pour la musique qui toi après. Pour na koyemba pour na kobeta to après pas mal pour ça na orchestre va vivre terre na ko pese loko mo bo kende na ba karaoke belé à Kinshasa au moins avant de vivre la musique va mettre en muke et ça te pona succès te ezake musique à vivre dans ma kasi trop peut-être mettre la musique à passer to mettre la musique qui était à faciliter au yembi no ka bon viva to mettre la musique benda oyo moko yoki il faut lenda mutu il faut ça zoyoka même à ba break ba solfège ba riff tout c'est compliqué la musique de vivre la musique c'est pas facile. Lelo Pompom Miyake est invité na martyr ya Ferregola oza petit frère na ye oya
Pour Ninte. Ça peut faire une invitation à Okende. Ok, pour ce public là. Pour Ninte, la Bible bien à Okende. Quand tu as une question à Batoumoulaï Moulaïté, yo tout le monde est à Bana Viva. Tu soli à Bana Viva, tu soli à Nyon. Il y a Bana Viva ici. Non, c'est faire partie de la musique, non? Il y a Bana Viva ici, belé. Il y a Bana Viva ici, belé. Et ça, le roi Lissolo, il y a Kamunde qui n'a Kalouchi. Si la Kate ou. Kamine. Kamunde qui n'a Kalouchi. Et si la Kate. Histoire wana ici la Kate. Boko banango lelo ti lobi na tongo. Boke golala. Et boye lisusu. L'histoire continue. Le 24 avril, il y a hommage à papa. Date ya liwana ye non yebi non. Nous organisé le comment à Mounier mais Namibie zo benga biso. Après la Kinba na besoin na biso PDG Majeko 3 fois boss. Il y a dans la poste organisée puis le comment à Mounier na couloir Madiako. Bon. Ah ben trop privilégié mboka. Oh ya na to rebeta ngata ba le 28. Le 24 to beti encore. Il y a après le 24 to rebeta na Namibie. Mais ça, bien sûr, ma petite frère, la papa ensemble. Mais tu penses à Bilo, on a même mère Amazon et moi, 5 6 et à te que le cola, to coli, to longue banana yo. Non, to zaka banana yo. Ah, tu as un balai, oh, batana ba minère, ba aussi ba coli. Non, to zaka banana, so li kambo point nanda kuto ya. Puis un message na maman Amazon à Zolanda. Yango na lobiti. Te maman benga biso na aussi posa qui mais message que non maman fait que maman benga pe no boya bosa. Lobelanga. Yo lobelanga. Pozo tinda ngati. Nga ona lobi, mère Amazon a timba, talaka yaki moi c'est grand mariage papa Wimba. Voilà. Yo mona yuma, quand elle a lobby bongo déjà yoki. Avion. Mère na biso yuma te. Mère na biso lenda. Amazon. Azo banzembo boni papa. Yo mi pesi. O mi bwaki. Na motema na mapoko manga oboyi komituna. Yo na bonyo kwa mi marosa. Oyo maladi ya sasoye. Oko monate, oko yokate o kaka sola mala chefundanga yo. L'histoire ekufi na tango tiki komona Miami sweko silate eko monate eko polisa tama kotuna ngali susute lolenge mokili ezali heureux en couleur to en noir et blanc ce n'est pas important ya ma bébé le kimingi notre amour est plus beau na babungi na yo na kokumba yo na papasi na yo na kosunga yo tanda loboko na yo na komema yo mitika na yo na kombo ya bolingo bolingo bo mwana. Oginde wana nzembo ya mère Marosa. Voilà. Ayo bakisa lisusu nzembo na linga yango tellement oyo benda adora mère Amazon. Otika komona ngai te kasi tolingana sepango ozali wanga ozali ngawa yo pene kikumba zala na yo na kimia tant que tu es dans mes bras t'es en sécurité tu es protégé na milimu nyonso ya mama nakotika te nakolala te Marosa Nzembo wana ti wana mère na biso na babungi na yo nako kumba yo. Ah non non nzembo esuksanga Ezongi so. Ah non mitika na yo mama yo bolingo. Ah papa non
To continue. Elenga nzembo ekangi oboyi to continue. Vraiment, elenga nzembo ekangi nakangaka miso mpona mona mbamo epoke yango. Instrument moko te. Rien que la voix, la seule. Oboyebi la Congo. Guitare te, synthé te. Ozali nano na motema, ozali kaka na esika ebetisaka ngo. Liwa eboni matata, la vie ezali libonza, metikaka mpe kolela kango. Talanga yo moto nalingaka yo, na ye ngo, na ye bolingo, napangwisa yo mai na miso, na ye ngo. Bolingo nanga ye, bolingo nanga ye. Bakoki koyebisa ye na bato e Congo bamonaki nga na moto. To continue. Vraiment, na sens que naza vraiment liboso ya musicien. Ah oui, chanteur. Pur chanteur, il faut bien préciser, pur chanteur, ouais. Voilà. Parce que moi je suis né chanteur. Et ça n'a pas tout comment pas chanter. Voilà. Mais moi je suis né avec. Naïm bien on a Koussi Koussa, deuxième chanson n'a après Gentil na Viva. Les dons innés est un don à exploiter. Donc on a exploité un don dans ma personne. Voilà. Yo botama chanteur, ba o ba comment peut ba chanteur bazali. Ah oui. Différence ni eza na ndali. Parce que yanga eza na makila, nako malaka simple boye mais elengi kaka. Mais oyo akomi Tam ça va m'appeler bateau sengote. Neti batuloko bashako kuburi ba oreille musicale bana. Moninga na ngana. Alekina ba bise pe na oreille. Yes ba so avec me ba iko mabe ko ba. Obebi silito inaye. C'est un peu ça. Mais apparemment ba messia ka bozara au travail plus ba vona bien le ba messia le ba kuma plus autotine oyembelo nzembo bona concert oyoki lo mususu. Yazo ko la kofinga. Yako akobongisa nsembo te ayembaka nde mabe me akomona ngo normal yako bongisa te conseil nyoko opesa balanda ligne na bino bosala mosala omoni nga do félicité petit na nga oyo ibwalo te na petit na nga nono fuji baza bapeti oyo baza na posa ya koyeba omoni ngai lera na kepa koko na nga na ngaba yaki na balabala baloko akanza lera na loko akanza azalaka na poto mais leki na ye moko azalaki ya didi lokwa aza mpe na poto akoma mpe obeta na loko akanza ya didi nazomona cool mato mpe abetaka miziki ya nzambe nazomona gato bivins bayaka wana epai ya vie didi mpona kokolisa savoir faire na bango. Vous comprenez? Mais ma mission est là, donc il y a des danger déjà. Mais ça, il y a des musique. Oh, bah, il y a des musique, bah, ça savoir faire. Si savoir faire exactement quand ça va, ok, si ma qui sinayo, ndé mati. Au contraire, on peut l'appeler liboma au sein de l'hôtel. Musala liboso soko simba kisi na tolérer en côté na encourager yo te za mabe kisi mais musala d'abord pour qui seko la mutu ko beta balete faut ba déjà ko beta na balle après ko zo kisi succès na yo vous comprenez donc nengo mo pena ko yemba obi ke kana ba mise beli ya minene to obi na mboko mais ba ko ma pe danger na chanter na yemba trop mais na chant ava limité vous comprenez. C'est ça. Donc, et là, quand ma casse, c'est-à-dire qu'on travaille comme Kitissa. Au lieu que Mouta, il est qui yo. Ok, on monier. Faut travailler. Faut travailler. Ngana yembi sana ba non chanteur. Mouta lo kwa New Jersey chanteur. Nami qui vivait beaucoup de Abissa. Donc, si on comme j'aime ça, ça na boye ba ni diriger musique déjà ba lo kan yo diriger ba. So travailler na Bengala yo. N'importe quoi. J'ai beaucoup d'Abissa New Jersey. Et puis, c'est peut-être une fois, ah, kakawa, avec au talanga, avec Singabi, ah, il y a beaucoup de raison, mais il y a des petits dans la comprendre, il y a des gens qui fou. Tala lelo, il y a des musique là, Kolosi, Balikasi, Balubumbashi, Naomi Golia. Il y a beaucoup de gens qui bon jour, ils sont en état Nicolo, au Soukawak. On dit qu'on travaille, Yemba, il faut Yemba, il faut Yemba.
kanga mutu moko entre Bendo na Pompo lokola nga azaki na ndako na Saint-Denis wana dans les proches Paris ndako Jericho ya pesa ngai abenda nuja kitovandaka naye formation nuja kayemba bomona résultat kota na gamme akomeli ngayo mokanda ya mabeo esali ngayo pasi na motema na beli bongo eliko ayemba Ditanusi naleli Maria ayemba c'est moi soki otuni akowanga na te c'est mon fils Nujak mon petit mais mon fils par rapport ya boulot na biso bamisu balingi na bango koyeba te faute ya nani est-ce que ça peut parmi les missions au peu bayembaka déjà bayaka pe non vie koto pe la kisa bisoto et des biso koto na kende na ngonde ni na zongo na bayaka pe bo travail basa na bango ebele oui eza pe na baguitariste mosusu bayembaka pe balakisa baza tel kende na ya déjà moi 2 mois 3 oda baya atanga bakombo te obika kongo na biso ti bafitilité leki trop donc likambo soko koloba no normal bato na boule na bango bakei nango ndenge mosusu epesi fo to nakoloba nanga te limbisanga ekongo na bilimbisanga oyokaka te c'est bon nalimbisa d'accord natiki kasi c'est bon merci voilà tokumokuma na suka émission ya biso un message ni oza yango par rapport à bafan na bino ya viva la musika message eza ya makasi nayebi ke bafan na biso boza déçu na makambo bapeti na biso bauti kosala viva la musika donc chaque fois bachiri bango moke boye batya tijengu tijengu 0 tijingijingi eza zoba te tijengu donc 0 tijengu bwa bikolo chako bwalu bwalikema kele boyokisi biso soni tosepela te mushindo ujibimpa to ujijika na makama jabuni wewe ujumvwa donc courage bolemba te boya to travailler ensemble po lelo pese bobengisa to corriger kaka même album ato yemba bokamwa boyoka bilenge ebima wana tosala baje na biso ebabengaki yo kokiso nelkabake mwana ya nzambe mosalisi ya makili awa na seya bania sano bien yoka nzembo wana te ozwi babilo lokola nzembo apatie komuzangila enjinanga nakozwa liboma enjinanga nakokoma fu soki oyete nakowanse soki ozangi nakokufa mawe muzangila sawanga wololo sawanga yelele sawanga wololo Yoma Mama Afrika nakudile sala swali nakuzala wan nakutepa kuvurundoki jakisana kutepa kuna lorete mpoto yebisanga papa wemba jagereo nakulela bino soja bingo tonga nakudile madimama bonne nouvelle écriture et là banzembo belo tobakasa papa emba tineti nzembo lokwa recours papa emba loba ta liloba te ayemba ta mukete soyogi sangi selanga ata eano bona pemisa mabazo manga c'est moi dans papa mbati papa mba recours te papa mbaza le seul leader oyo atikela bamisia boyemi nzembo sa tia voix na ye na kati abandako banda babeloti
Belotia Seki Matame Kokoto Baemba Bajengaka Bakinkester Yogo na Badebaba papa Mbatia ta voité donc et ça m'a fait la nouvelle équipe banzembo belé to beta nouvelle équipe ngana sali ba intervention mais batu ba kanisi papa Mbaemba na kati rien du tout. So dit même Ferro bon peut lever beaucoup de malakate maloba ka liloba ezali limbola dadi soso Dichari chondo nanga yango naka loba mais nzembo ngam na yemba so que l'album ya Redi Étoile na nzembo baluka ka étoile nanga ezinda araga yoka oyanga ezali bonza ya nzambe moka koso ya bakoko nanga soki naya ngabeleli bakoko bayokanga réponse wana zoka naya nabeleli nzambe ayoka c'est moi nasalaka nanga na likambo ya moto te moninga nakobanga rien na bomande moto te fote nanga nini soki tokeseni bizaleli fote nanga nini ata tokeseni bamvula c'est moi na mogwe leve beaucoup ça bon ekila ba réponse oka yanga na zongisi moko kobosana kanga ite ata mileki ebanza kanga ta na libaku nelikamwango ke kokwela yote ozali nde kilambu moyo baliaka te tout ça c'est moi. Voilà. La vie, oyo suka komba, esila kate, kino suka na liwa, mokili oyo, etanda makamba, tambola kane kenge, no kyonya tanzube. C'est moi. Ata oyo akokotisa kofi. Oh, dilandri, tobanda katangwa pasile, la masusa zate. Moringo. Bani comme bongo, c'est moi. Ama kala yo kende kinga ima wanatema. Wananga dio na redi. Ngana la kita pali waba mwana makamba. Nanya ya sunganga wana zwa pongi. C'est moi. Yo kana bete langoto. Ma découverte est vraiment te découvrir pour Nayo, Naebisa yo, toki ba featuring belé, mais toki pas se bite na papa Wemba, to lo bake, bendo ana raison lo bake yo yema papa mbate. Mais ce que lobi bon, so keneti na fulangenge, so na yema na papa mbate. Bibi mwana shaba. Yo beaucoup dans l'intervention pe na kati ya mke, na yemba penza te. Même si on a foulé en ya mogo. Les to bandaka, nzembo na kuzunga na chango. Papa mbolu kanse mo kansambe générique mbalo, il faut te ba na nzembo ensemble. Ngatelema na bando linga frère Matou Samuel, mambote na bisiko zali. Nzembo roka. Ngaina matina ngomba, kolukelo ngina yawe. Na papa sinanga. Ngamo umbu na yo yawe. Yano langa. Les papa, les dokene. Ata pasata minyoko. Ata salata kozanga. C'est papa mba. Ngana za likolo. Ata salata kozanga. Charlie kana yo. C'est moi. Na fula ngenge. Likolo wana eza ngai. Na tosalanga ona milezi. O azalaka na orchestre ya Takinga. Milezi. Bazaki na orchestre yango ezali minzoto wela. Mais voix oyo ezodomine oyo ka likolo wana na tene, c'est moi. C'est moi. Naimba na papa, na ba concert kutu ya koloba te. Ba dio so o asala banzembo na studio moko ne so Gilles Maswa. Soki pasi ezali masu oyo moto nyonso akobutaka wapili bongo nango. Ngai babonaki balingo yanga na yo na desa pakola te. Lelo bongo un arbre de ténéré. Un jour soki balingo na etika lelu. Ya osana senga no saliko. Na ba disque to yemba ebele za ebele mais ton mato za bato likolo. Osali ka permutation oyo asali na se oyo asali likolo. C'est tout.
Et bon, on a pas de maté. Celle nous aime mon album, il y a des bossos au BT à nouvelle écriture. Celle nous aime mon papa, il y a musicien. Et il y a qui chansi. Les rappeurs Chansi, maman, tu m'as trompé, Chansi. Tu m'as trahi, Chansi. Oh, elle est mon amour, c'est papa Wemba, non? Nazali. Tu m'as trahi, Chansi. Elle est mon amour, Yo que ne golobake, na yemba na papa. Mais il faut ça la fou quoi. Est-ce que ça a sens? Est-ce que ça a sens? Un pompon. Banzembo no groupe. Nzembo no papa mba ko mba album mami balé. Mais na premier album, Nzembo papa mba vota ya ko tia voix et zala ka agence. Ya reste banzemba tsete. Achakite? Ayo ko mba suna Nzembo after Paola. Butu elingi kokota oye, bongeza likoleka, kegananga na ezipeli, ona tiki polele. Ngonga ekaleka mengana kamika banga kozela joe yo, e komi fiasco yo, Pierre Leblanc, oh yo. C'est ça. Na faut peur so viom taimba te. Na faut peur so ngam na imba nyoso. Fia koluka na lombango. Maman, ya Léo. C'est moi. C'est pas papa Wemba. Leloko wanga na namlo kuta ebele masumu yango yo masumu. Makamuno mo ebongeza te. Trop lokuta, moi ngana lobaka vérité. Soy nazo kosa, encore telanga te pour massa, na pas muta bosembo lokolanga. Moi j'aime bien dire la vérité. Que okosa lobi mutu mfa yo loba boye, o sambwe. Neti ya sambwa. Ake kosa l'émission mo nga na poto, aloba ye muta tinda ngepa ya King Kester. Li solo banda e bandetis oyebi ate lokote. Yo yo ko sutuka, o moninga na Kester. Kester me petona. Alors la première tête yazo baenda tinda ya binengeleka ta petit musu Kester à lobango aza biloba lobato soki aza na argument ta ko vanda ye il doit se taire yebi ka de viking azalaki ngala kende pa king ngamoko yete yo tinda nga yo noko nanga kakati doki dokiana na moment loloba ete bobeba na po bimisi na papa te na lobango pe na émission non nga brandinga lokuta te na lobango na bitem ta tinda nga takosi na lobango bandaka. Voilà. Azana maman bebele akosa batu so la bina bimisaka a osambo le roi mbongo akala. C'est bon barawa vieno. Asa viena ngako na âge. Mukolo makasi. Vieno. Ba pamba ba yamba. Ya yambanga. Yo to sa nete sa vivre nzela mo yamba ngape chanter à liboso la barekita. Yo e Kongo mabozo luka. Etali yo a obetande yo. A obetande yo ngaite ponga sa makasi a omegati. Mais yo obeta yo. Pour me provoquer ma question. Tinga na mwasina la kamta ba question. Oye bagete ya bunda na ba basi. Saka na e. C'est niveau merci. Voilà, merci. Saka na e. C'est un peu ça. Yo la question ça yo ka sur la question. Là la réponse il faut poser. Non, to komina suka vraiment télé zangonga to ki ma derrière ngonga to zaki vraiment pe tano trop to kangi vraiment trop merci. Moi ba salutation na ba enya so ba otala. Salutation na bandie pa ya Sony Ritipo Mikolo enda za vedette. Aza bongo na Suisse. Koko ya Japon Fukushima. Yaka pe kiniko posa na kini. Ponga na nga poto sikote. Tina fin de l'année. Yaka na nouvier posa na makasi yaka ta oyenet na ba mois d'avril là wato fa ino atati ba août. Posa li bata mois 4 mois te sani. Sony Fukushima et na bosani TV na nga Lidio Fumu. Jericho Like d'Orsay. Na bosani te na Londres Chima Mabila. Goche Wasenga. Julien Waka. Yananga Vava Son Spirinta. Kobo sanate au PSP Ginan c'est les Bambote. Les Brandos. Bambote Langangwana. Georges Kochi. Coup de gaz. Les bourgeois de Montfleury. Anakin. Lambert de Paris. En soutien à l'orchestre, la mission Makassia. La bonne sanité président Jano Binanu. Moi, na maman Kouya. Viens à Tanga. Pas de moussou baye après. Mais ngai na yo yebi.
banda na ba Italcom entreprise na Gombe ebele bayebi yango te. Donc mbote na Big Boss 3 fois boss Majeko yabino yango wana. Voilà, merci na ba nyonso to bopese biso temps ya kolanda biso. Merci na Aline Mwemba, la tata de mes enfants. Yo to bandaka na yo to sukaka na yo Dr Jackson Benga depuis Paris. Merci à toi Régine Kongolo depuis London. Pourquoi pas non le Quito, le Big Boss, non le Quito. Mbote na yo héritier bongo ne États-Unis, ba mbote belé pourquoi pas Kati et Congo ma petite à propre na Luxembourg Yaniki et Kakanga Gauthier Sueli, pourquoi pas à Jess et Kakanga. Je vous dis bisous place aux amis na bino tokutani mbalasima soki nzambe azoni pe bye. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.